Ah! Papa! Kizabe. Donc, on papa et pas nene et pas nangaza semeki. Ti bananga ki na matanga tant mon petit frère akufa ki ya dans l'hôpital. Là dans l'hôpital. Donc tant AVC ça il n'est pas OK dans l'hôpital. Afin de moi tant dans l'hôpital. Ayoki bien, tant ayoki bien tant surtout kundi matanga ayoki déjà vraiment que moi ça va. Là qui surprise yoka ke papa kufi kana ba 13 à 7 mois malaise au paiement on va saler beau donc on mérite du second après hôpital ça t'a récite et l'autre côté mais ils allaient voir mais toro ba potoro qu'on a nzambe te nzambe ibile pourquoi moi toro qu'on a nzambe te pour la loi ya nature to yaki mabele toro songara na mabele lelo pena papa belité alala ki na bien to komi kaka ba 13h ba 14h bonde papa yo tika biso donc voilà. Ah! Papa! Kizabe, Kiza. Oye, boye. Sote ba ki okuvanta pe la tika soto sa dépense to sali, pa tika biso. Merci tolela o baza olela tozo lela awa na nene botai concert na biso o père de papa naye tozo olela na sœur na biso Renati Foku o baza famille pourquoi pas ya Gabi toza en résidence familiale na nouvelle o ya pasi o tozui ya ngwana biso ozakana pona ko kabola mawa na bandeko na biso ya musala o tosalaka raison pour laquelle toza awa na résidence familiale tomika oyeba diwa ya papa na biso ndenge nini oyo bandeko baza abati pourquoi pas to kabola na bango pasi to mawa oyo komeli bango voilà. Renati Foku, bonsoir. Bonsoir. Papa na biso akufi abelaki nini en tout cas epa nanga za semeki mobala ya nanga parce que nene obenga mama leki komba to nyonso bayebi mama ya nene nga na obenga yaya donc o akufa za papa epa ya nene epa nanga za semeki donc mobala ya nanga muto akufi papa Maria salaki AVC ezwaki côté gauche ti bananga zaki na matanga tant mon petit frère akufa ki ya dans l'hôpital là dans l'hôpital donc tant AVC ça il n'est pas OK dans l'hôpital afin de moi tant dans l'hôpital ayoki bien tant surtout kundi matanga ayoki déjà vraiment que moi ça va ni ba docteur ba bimisi alobi na fo bolukela mutu ya bakine abana ko sala ke bakine na ndako c'est bon pour na biso to seda musala. Bon, papa bana makina nda o malaise o sata réussite moko ezala quitté. Ezala quitté pour to solar Ernest et loko ezala été o mama malaise moko loko ezala été. Donc le temps tongo pe nene kuta benga nga tumbola nga to tumbola ni esili et loko ezate na tongo na ba neve ya bo nga bengenga. Nga pe na 6 o sa musa la lingena ndala kutu ba po mukena ba 14 to ke 15. Moka appela nena na yambi azolela. O renat papa donc na tongo pe abenga na benga bango te na benga ya tenena muta benga na ndako ba solo li pe problème te papa za o papa za na ba tongo ndinga benga bon là qui surprise ya oyeba yoka ke papa kufi kana ba 13 à 7 mois malaise au paiement on va saler beau donc on mérite du second après hôpital ça t'a récite et l'autre côté l'autre détoyé. Dernière fois beaucoup tana inaye zaki moment nini en tout cas 18 ans pour moi biso ko tambola o ba misala ezwaki moi temps meta ya makaste avoyage ki autaki mboka na ye yo biloko no kwa ozwa to nga ba sisa nyonso ndetango wana aba mariage aye yo zwa biloko na hote ba tutu ba ya ba ozwa biloko na mongo yo ozwa te nde na yaki na zibilo langa na tumboli osomelanga bière esili mo pona bato ba Hollande bino nde bwana ma bote ko kufela awa e humilité beaucoup fele lisusu surtout pona bato balinga bino message bon ezaka ke eza likambo yaka to lobate lokwa to kufela to kufeli lisusu te eza nzete ambila oyo tela na lopanga mutu nyonso liwo eza rendez-vous oyo eza invitation mutu nyonso to boy suka kozwaka invitation na o répondre na fête ozokende donc liwane ya wana fête donc toza nene botai en tout cas ça fait très mal à tozo luka mpe to solicita mukie to ebi ke ezaka pasi mutu aza na eta oyo bolobisa ye
mais tous en a choisi parce que il faut expliquer biso moi mukie ndenge to mesana na msala ndenge bo mesana quand même moto so perdre un problème. Pourquoi pas s'exprimer en pour bateau oyaye bateau ba fan na ye bateau balingaka ye ba ye bata pour que base à l'informer vraiment dans l'histoire de situation où ekomeli ndeko na biso. Ah. Koko kate hein? Ata lobi kaka. OK. OK. C'est vraiment beau le résultat. Oui. Mon presse lomba to le akasi ate avec lobby. On a quelques explications sur le coca. OK. Voilà. Comprenez, Botaï a vraiment l'attitude à Olobate, il a douleur moro ya makasi, mais soit azui makasi, pourquoi pas à Lobata Moukier pour qu'expliquer biso nini papa papa na biso a belaki et puis nini situation où il y a pas c'est comme là qui est en tout cas restez branchés tous les gens au bazar les la Pamela. Prince Luamba, bonsoir. Bonsoir, c'est Go Kapanga. Et bonsoir, on a Internet, surtout abonné à la Bisso, Internet à la Bisso par tout le monde. Merci, Nayopen. Toza Awa, na résidence, il y a Banene Botaï, où ba Koufeli Lissoussou, Toza qui n'a pas la fois passé, il faut que Koufela qui, mais Koufeli Lissou papa, un mot par rapport à ça. Toza à la place à la Bissengondé, Zalara. Tout le monde a la place à la fête, tout le monde a la place au Kaboulama vert, na bakwe na biso to kutana tout le monde a boni ndeko bozara na ye pas ndeko moko de longue date on a yebi nene nanu chroniquiste nebi artiste comédien ti ay chroniquiste pe na mutu na populisa pe pour les loyo azabwe fona lugana soutenir ndeko na ya ko assister pourtant papa zai maladie. Ils arrivent au moment où ils disent ah nakino papa nakino nalandia non papa na zebiseka faut la santé papa nous pas nion tout ça la oyo il y a non après mais d'abord santé il y a papa il faut la moment où ils arrivent faut la santé papa et ngana dagi surpris à yoga que oui to fandi bono statique en des ala papa on a bien papa déjà dans l'hôpital, papa bimari dans l'hôpital, papa comme dans l'andaku, papa tiribiso tolobani, mais ils allaient voir mais toro baboy potoro qu'on a n'zambete, t'es n'zamba ebile pourquoi, toro qu'on a n'zambete pour la loi à nature, la loi à nature. Toya qui m'a belé toro zongara na mabele, mais et ça la ra pas si muto bozari na ye surtout na famille. Au Bakoufeli, papa Maria, c'est mon tour aux Akinaye, à Joatimne Salara passe. Mais nous sera photo pesa le coup pas à Nzambe. Nzambe est pourquoi pour papa se recouvrer c'est un fois qu'on est à l'hôpital. Nzambe me magati na ndako, azumoli moné na ndako. Les anzela surtout mes condoléances na famille tout ya Nene Botaye, tano ba bongo na ba pe ya Gabi Gabriel. Renate Ifoku, mes connaissances, nous la famille Mobimba, c'est ça. Voilà. Moi, un mot d'encouragement et pas néné parce que tu as dit bien consolation à Bisso. Bah, tu es cocarangote, Nzambe na consolera plus, mais Malubaka ou Salara pour que toi accompagner Moutoyo, Azana Passi, ça le rappelle bien. C'est un peu ça derrière moi encouragement. Tant le bail qui est dans l'Iowa, les Anzela Abisso, tout outé ma belle, tout souka na ma belle, Néné Bouteille Nabi Gaotala après. Maman les kaotala nene courage nzamba yabale pourquoi kotala dépense tout ça a été tant papa daki en vie pour le baguette pourquoi papa sali boyer pourquoi boyer et ça papa te da nzambe pe to le batte nzambe pourquoi sali boyer pour te condamner pe nzambe te pour sa destin et sa destination to tema belé to zong apeka na mabele nene c'est la vie continue papa qui a tigi biso oh papa nous le banu malamu loko kangango au capitaine au sailango c'est ça c'est courage tout le monde a comme la rabatu il peut mon appel comme la ku fele boy le comme lio
ndengo bandaki ko fortifier ndengo bandaki ko consoler bandeko bandaki ko kufela yo pe kota na esprit wana kaka moral nous a calme moral nous à l'aise c'est ça. Merci beaucoup Prince Luamba to le o bazaro là ba o ba ebi nene botaye lisu likola lisu nene botaye o tuko kufela papa biologique na ye papa abota botaye atiki biso ndenge zalara ko consoler ndeko zalara moi bien ko benga moi ba encouragement ko consoler ndeko zalara moi bien c'est ça. Merci beaucoup Prince Luamba. Merci. Bonsoir Pamela. Bonsoir Sego. Voilà. Nene Botaye au hasard proche na yo, otika kaite na tango passe na bisengo. Situation oyo ningi komelaki, c'était comment? Bon, ça fait vraiment mal to ebi ke papa belaki na ye à côté hôpital, toujours qu'il ne peut kotala ye. Bon, normalement ça qui AVC comme na epi moi bien nde no hôpital balobaki ayo vana ndako donc papa bimaki ayi na epi na ndako siko ezaki prévu mutu ya kiné abano ya osali kiné na ndako to luka ko to mutu to benga mutu on tozo na kimbanteke donc faut aya ka koto ya osala ke kiné tongo poko mais nzambe kaka nde mutu apesa ka ye mo pazui lelo penza papa belité alala ki na ye bien to komi kaka ba 13h ba 14h bonde papa yo tika biso donc voilà. Un petit message pour la bateau Barotalo Baby Nene Botaye malgré tout le Zapenda na titito makasi ya kolobate ko loba en interview ezate en tout cas na part na yoni no koloba pour la citation surtout na bateau Baby Nene Botaye yo asepi sarabango à travers l'émission na. OK, merci beaucoup na babone nyonso ya lisu likolo ya lisu ya Nene Botaye officiel vraiment Nene Botaye akufeli o yaza papa na ye vraiment akufi eza difficile eza facilité biso bato kufela ba parents to yebi douleur wana ndenge ezalaka donc eza facilité bon mais ko soutenir ye na ba conseil na ba prière et ko zala bien makasi bien vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup Pamela. Zelo na kwani pelenga shimoki na sola na papa bongo to sola na bamasa o papa ndeni papa yanke bobe pelenga mabetio pelenga mabetio ande shimoki ah bien viola nanda ka malile bien mama ya papa bongo kena papa nenda mai tumena papa sele Papa, benga lolenge nini o Maria zona fandi abano zoya Monique na ye. Na commence na ya fona préparer na kabola ba 5000 ba 10000 ba 5000 ba 10000. Ah papa. Maria. Ah bien.
viens Maria, ah viens Maria, ah viens. Notre bête bateau, notre baé. Papa dit dans le bateau, papa chante ta terminé, papa chante ta terminé. Là j'allais terminer dans le bateau bien façon, on se travaille la beach dans le bateau. Papa, oh papa Yaki, oh papa Jeanne, oh papa Kola, oh papa Nelly, papa ta ba révérence na quoi kuna papa. Comme ça, écoutez dans la moto, écoutez dans la moto. Ya zakana banyo. Papa zakana banyo, on a des fois qui capte le na des 5 papa, au défi de tout à tâter. Et bien, au salon, on fout. Ma dit, papa, nous avons quand même bouteille. Papa, il y a un bagno maman. Papa, si on a séparé sous la bagno maman. Maria, viens. Ah, bien, mais c'est une surprise. Mais tout le qui va nous faire. Mais tu fais ta tâche, mais papa, tu as un ah, nous ce jour-là, ce jour-là. Maria, ah bien, mais on te gagne au sort, répondez bien. Anti-capé là, tu veux te cabatou. Tu peux mettre un cabatou, tout qui est dans ça. Nous sommes tout néné. Nous sommes dans $10, nous sommes au chômage. Comment musique? Ah, papa Maria. Ah, bien, bien. Ah, papa. Eh, journal de l'homme à paix. Ah, la bouquine avec. Ah, journal de l'homme à paix. Ah, c'est pas que ça me toujours dans mon église. Le l'homme à paix. La sola na la ta moto pa munae. Ningo tina na mbele na zoka moto mokoti. Sala temika na kwa isangi boti kama na kwa mtu. Maria. Ah Maria. Papa. Papa le bioteo Maria, Maria. Maria papa, viens. On va sauter le nom à 10 000. Ça fait 10 000, il y a combien de
banza bana bokela nesi masimamela cigarette de bana biso papa otiki bana biso kaboye Maria Depois eu não venho a chegar junto, né, Bito? Fui na minha vida, depois saí assim, eu só vou abrir. Cadê?